Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo ya Nzambe ya Bosantu, Nzambe ya Boule, le créateur de toutes les choses, mokonza l'univers, Nzambe apesaka biso pema na bomoi. Ne na pesi bino mbote, Mama Rebecca pesi bino mbote, na présenter liboso na bino pona kolobela bino par rapport ya retour au pays, aux familles, soki eza na volonté ya Nzambe te ekozaka baliwa, ekozaka bakufa. Libota na Nzambe Bible ezoloba ezokufa pona kozanga koyeba. Alors na moi connaissance mukie o nazwaki implice oyo nalingaki na partage yango mingi na bino bato oyo Nzambe abimisi na famille mingi bato oyo Nzambe abimisaka na libota nde bato ebele ntango bazongaka na famille soki azwi mbongo ndenge akoki mpe kokufa tout comme mpe mabe mpe maladi ekoki kozwa ye. Alors lolenge nini mutu akoki kosala nde Mama Rebecca aye mpona kosolola na libota na Nzambe par rapport ya oyo nazwaki. Mais avant tokota na émission na biso nalingi tobondela totika moma oyo na maboko ya Molimo Mosantu ye nde atambusa liloba na ye alobela bino nini oyo ezali na mabongisi oyo nabongisi elongo na Nzambe ya Bosantu ya Israel bino boyoka yango. Avant tokota na video na biso nalingi tosambela nanu wana togumba mitu na biso tobondeli Nzambe ya Bosantu le créateur de toutes les choses mokonzi ya l'univers. Yahweh Nzambe na pamboli kombo na yo na pesi yo merci na kumisi yo na tomboli yo parce que mingi bazwi tango oyo te me lokolo salinga grâce opesi ngai tampe ngonga ya kopusa libususu liboso ya peuple na yo na pesi yo merci kolo menga na pusani liboso ya peuple na yo kolo nazala vase disponible me na bengi présence na yo zala kati pe loba papa pote liloba na yo bana na yo babika na liloba na yo moko parce que liloba no ezali yo moko mutu akoko interpréter yo moko malamu soki Molimo Mosantu te azate. Donc inga na kuyebi koloba te yo nde mutu yebi koloba yango mona sengi nguya Molimo na yo a se manifester azala active aloba po peuple na ye eyoka pe ibana kubika. Nzambe na telemeli nguya nyonso ya libota ya makila na telemeli puissance nyonso koloso ya nyoka pe vene ya munguna na kati ya makambo na yo kolo na tie moto na Molimo na Nzambe kati na ngamoko eba na kutumba nyonso nani o ezali ya yote papa ezwa esika te balia ya famille ya makila kolo ezwa place te na beleli puissance ya nguya loboko no se manifeste kolo yo do bengi biso pote to eba na kubika bolamu na yo tikanga pe nazwa bolamu na liloba na oyo kobimisa na tongo lelo pola libota na yo ngape na yoka yo kolo bana na ope ba yoka yo fongola biso lito epesa biso mayele motema ya kozwa pe makomi na yo parce que tango yango ya kubika ekoki ndenge ozoloba na mokanda na Romain tango akobika esi ekoki yango libota na ofu bazala éveillé balongwa na ignorance yango tosengi yo Molimo ya révélation Molimo ayebi tango wa ayebi ngonga wa ayebi moment yango tosengi yo kolo ebana kolobela biso tiki place na yo Molimo Mosantu makila ne couvrir ngamo mbu na yo couvrir video couvrir bato nyonso bakolanda yango kolo basala protéger bakoka kozwa bolamu parce que ba penser na biso moko ebundisaka biso makanisi na biso moko mabe pe telemelaka biso moko pe to mitelemelaka na bolamu kolo koma lokola bitumba metika ke kolo liloba na yo ilonga parce que liloba na yo ezali yo moko eke ko buka eke ko kwesa nyonso ya makanisi mabe ya mabe o ezakati na bango ignorance o ezakati na bango tika vérité ke ko buka pe ke ko kwesa na nzela na nguya makila na puissance makilo sopaki na ekuluzu na bonde bongo na lobi amen. Tika Nzambe Bosantu apambola peuple d'Israël Nzambe Bosantu lelo tolobela nanu na kati ya Bible après soki Mama Rebecca za likamba koloba ako yebisa bino na sima ya makambo nyonso oyo abongiseli bana na Nzambe parce que eza na bato ebele bazobima bamboka oyo tozo vanda mona na Europe aye na Europe akomi na mbongo akanisi azonga na famille po famille eza na passe atongela bango bandako asombela bango lupangu abongisela bango pe lupangu po mingi mona natika lupangu na biso salite na kende na bongisa natika bango na wc moko toilette moko bien te na kende na salela bango toilette ya malamu alors to va bato bele bazo bate mbongo ekoko lobisa pe mutu parce que mbongo pesa pe mutu maloba mbongo pesa mutu pe
makanisi, mbongo pe tambusaka mutu so boyebi te, mbongo pe dirijaka mutu, mbongo pe memaka mutu. Yango bazoloba l'argent c'est racine de tous les maux. Donc mbongo pe ememaka batu na libungi, parce que nzamba azoloba toko servir des maîtres te par na même temps. Donc, il toko servi des maîtres à la fois. Yo wana servi maman, yo wana servi penzambe. Maman wana l'argent. Mbongo etambusa mutu. Mbongo koyela o makanisi yeba kite ndekonanga. Alors mbongo pe koyela o ba ide oyo zalaka nango te. Chobimi Kongo tamso zaki na ba ide wana te. Mokuta liboso ba porte moko efungwameli yo komo kanisa na zonga pona banda kosunga libota nanga na banda ko ide famille nanga. Moyebi te oza na conscience penza te ke tinde na bima boye. Na bimaka bibi mela voyage pesa mela kinga o eza nzambe de a permetaki na bimamboka. Bongo soki nzambe buta permete nga na bimamboka. Awa nga Rebeka na zumokano akozonga na mboka na nga Kongo. Pona kende ko bongisela bakoko na biso toilette. Na kende ko sunga libota na nga na longola bango na citation a passe. Na mema bango na via malamu. Ndenge Joseph asalaki. Est-ce que eza volonté ya nzambe ke na moment o natan o nazonga? Point d'interrogation. Bato ebele bazongaka omona zongi Congo akeya salpe misala na famille na ye après ye poto akomi o mama na bandi tonka na utaki Congo nde maladi nanga ebanda. Bato muso mona ba voyage mususu bakenda basala makambo boye na Congo ezala na bangola. Eza bato musu biso tovai na ngola abima kaka bongiseli mama na bango jalousie ekoti mutu wana koti mabele. Est-ce que lelo mama Rebeka azopekisa biso kozonga Congo? Est-ce que mama Rebeka azopekisa biso kosalela ba famille na biso totika na Afrique malamu? Est-ce que mama Rebeka linga telemela bolamu ke biso tozwi makanisa kobongisa bakoko na biso ba place ba papa na biso pe bavanda na bisika bien basala ba toilette na bisika malamu? Est-ce que mama Rebeka nde meli biso aye kotelemela biso? Non, tokotanga liloba na nzambe nde mama Rebeka akoya koyebisa bino na kati ya parole de Dieu nini ezali. Tofungoli ba mikanda na biso boyebi déjà mama Rebeka souvent zala moko azokangama na Bible, mais bino bozalaka wana pe omona yo ozotanga bien explication ntango eya lokwa yo otangaki bien okomprendre explication malamu po molimo nde moto asusu aza koexplike biso. So nga nazosalaki kokuma molimo asalaki kokuma te. Fungola Bible na yo zalaka na confiance a kotanga pe makomi na nzambe. Donc balobi fungola Bible kende zwa Bible tia pause na TV ke chat pause na téléphone zwa Bible. Tozotanga na mukanda ya misala deja na te ya bino ngo na angle mususu. Lelo nazomema bino na angle mususu. Na tangi na kombo nzambe ya bosantu ya bule. Bakoko na biso bayokelaki Joseph likunia pe batekaki ye lokola mowumbu. Po bamema ye na Egypte kasi nzambe azalaki na ye. Bongo nzala engalaki na Egypte mobimba pe na mboka nyonso ya Kana. Pasi ekomaki mingi koleka pe bakoko na biso bazwaki eloko ya kolia te. Na sote na 14, Joseph atindi bato bakende koluka tata na ye Jacob pe libota na ye mobimba ya bato kutu sambo na mitano. Amen. J'espère na te abino de chango na angle mususu boyibi histoire ya Joseph comment nzambe enseigne akaba oya ye parce que na kati ya Bible moko tokozwa angle mususu eza boye angle mususu tokena obomuli moko sosoli suka chapitre moko ozu ozokoma koto okomi mususu koto okomi mususu koto okomi mususu na te abino yango koma Dieu enseigne ndenge Joseph ayebaka ko interpréter ndoto te ndenge Joseph azalaka na mayele mususu te azalaka so azwi ndoto aye nango pa bapara na ye parce que ayebaka ko interpréter te ne tata na ye bandaki ko interpréter ndoto na ye mais lokola ezalaki na miso ya bato ekreaka jalousie nde yango wana Joseph abimaka batekaka ye akendaka na Egypte mais lokola nzambe azalaki na ye akomisaki ye pe moko moto akointerprete barêve azalaki lisusu kaka moto akolota te nzambe akolisaki ye mature akomisaki ye mayele apesaki mayele akointerprete barêve ezalelaka ye mpasi ayebaka te azalaka na discernement te Joseph akomaki na discernement nyonso wana nzambe aza koenseigner na kati ya prison tolobaki na kati ya pasi nzambe mpe enseignaka motu na kati ya pasi nzambe akolisaka mpe motu bato bakimaka désert mais nzoka eza mpe balie oyo bato bayebaka nzambe mpe bakolaka na nzambe mingimingi tokoli na connaissance ya nzambe te kaka ya
masumu ya kindumba ya ekobo mais nzambe soka linga sene biso aponaka lieu de rendez-vous. Alors lieu de rendez-vous na teyaki bino na lobaki lieu de rendez-vous ce n'est pas biso moko batuto pona yango eza eutaka na nzambe. Nzambe soka linga solano na montagne ndenga biseki Moïse mata na montagne ndeko nango mata na montagne soki ndenga lingaki akolisa Joseph na kati ya prison nzamba omemona ba prison po okola bato ebele to baozwa ba révélation ya ba prison na ndoto bato ebele to baozwa ba révélation na songe bazo perdre omona papa mama na loti bakainga na prison mama na loti est-ce que nzamba memi yo na prison po oyebani parce que nyonso esamaka na volonté ya nzambe est-ce que ezo participer na connaissance spirituelle ya vie na yo oyo te mutu azo se paniquer, azo perdre na sens ya enseignement okola azo pesa ye parce que oza fermité, oza prêtete nzambe akolisa biso na école na ye seno ndenga lingi yango wana tobetaki lisolo na betelaki bino ya Joseph. Lelo natengeli bino même verset mais naomema bino na anglais mususu. Awa bazolakisa biso bakoko na biso bayokelaki biso likunya batekaki biso. Biso tolala na bandoto mususu tolota oza na prison quelque part soki na mai na village na zamba butu so bi bakanganga na zamba moko boy mama na moni na lali na loti na bakanganga na prison mo mena mai mama na lali na loti naza na mboka bato ebele bozolandanga boyebi bisika bisika oyo bino bolota na ba village na ba na mona mama bakainga basinga bazobetanga mama na moi bakainga maboko mutu na mutu alota na ndenge na ye mais nyonso wana ezalaka likuni ya bakoko na biso nde balivraka biso ndenge bible ezoloba na biso na Jérémie tolanda maloba oyo bande koyebisa biso te mais na kati na bango baza bato mabe babendelaka biso bangunia donc baza balu ravisseur ndenge omoni bande koyokela Joseph mutema likunia batekaki Joseph ndenge batekaki yo nzambe na bolingo na ye azalaki nde na Joseph nde kozala nzambe azalaki na Joseph nde sika Joseph akendaki nzambe azalaki ne amimonisi ndenge moko pe na yo balivra yo bateka yo me na bapasi na yo nzambe ayi pitié de toi afongoleli yo une porte ya kobima mboka yo bimi mboka na ke Angola na ke Zambie na ke Mozambique na ke Lunda na ke Kasongo Lunda na ke lufu mamanga na ke place nyonso ezala poto c'est une voyage ki nzambe apesa yo alors place wana soko cultiver malamu okomona gloire pe kembo na nzambe na esika wana mais le problème na biso toza wana ke retour na yo ozosala ki na Congo to na famille to na baninga na yo e ya kala parce que mingi ezaka zongi mboka abandi kobenga baninga na ya kala namona kingani kala namona Judith kala namona banana bima mboka kama na nga tokola na namona kala tongo zolingo sala ndi ba contact nyonso wana zolingo ressusciter yango eloko déjà ebunga kala tongo zolingo lamusa yango. Est-ce que tu as la connaissance ya bato yozozongela? Est-ce que oyebi ke ti nazongi mboka bwinzambe mutazongi singa? Mais est-ce que ndenge nazo solo na bato nyonso oyo na lingi na kusala na bango amitié na lia na bango na mela na bango po ba ninga na nga kala na kanisi bango? Est-ce que yo oyebi connaissance na bango spiritualité na bango? Est-ce que yo oyebi état d'âme na bango? To banda kolobaka bato bakoma kosunga bato baluka ba état d'âme ba bana na nzambe te ndeko nanga mo pepe peri faute de connaissance ebele bakufi na ba mariage na bango moko mukola libala na ebolandi na ba réseaux sociaux akufi mukola libala na ye eza bato mususu ba azuyembaka na baninga alie poison eza na baninga mususu bateyaka na baninga ba pasteur alie poison nyonso wana koluka kozanga koyeba yo leki nzambe te ntango nzambe azoba soyez prudent comme les serpents yo leki nzambe te nzambe na biso amonaka mitema ya bato oyo bamona oyo biso tomonaka te kola azwa komona nguna bamakanisi. Alors tongo yo zolingo zonga na famille fo lukaka oyeba tongo yo zolingo zonga na libota fo lukaka oyeba parce que ba famille oyo zoloba Joseph azozongela papa na ye Joseph aza Joseph a famille na ye azolinga zongela famille na ye selon plan ya nzambe selon volonté ya nzambe parce que ndenge nzambe déjà pesaka elaka na Abraham na komema mboka na yo boy na bowumbu eza déjà prophétique fo salama mais est-ce que yo tu ozo kende kolongola famille na bowumbu eza prophétique ou bien yo moko zo lokela bitumba est-ce que ozo sama comme selon nzambe
tozosala selo sentiment na yo mpe désir na yo to mbongo na yo ekomi kokamba yo yango monaka mwana poto akendaki Afrique akufi akinga nakendaki poto Kishasa azongi na maladi soki nzambe etalingaki akufa siko biso tozolinga toyeba ke ti bozosala basorti wana na bafamille bozozonga biso baoyo toyebi siko makambo spirituel mwa mokie ndambu nde tozolinga tomema bino na conscience ntango ozolinga osala likambo asosiaka nzambe ntango ozolinga okanisa nasala likambo boye naloba boye to nabimisa libota na nga na pasi asocie nzambe nanu na projet yo moko nde oke kosala likambo wana nelongo na nzambe sa nzambe mutu moko te asala likambo alonga sa nzambe mutu moko te asala likambo aresira c'est ça le problème ya bato ebele bazoyeba te toye kokabola mabota te mais tozolinga ke tout cette fois-ci tosala makambo elongo na nzambe parce que toyebaki importance ya makambo ebele te spirituel tomemai kaka bongo likolo mais lelo oyo tosutuki to makambo ebele ekomeli biso na bavi toleli alors nyonso wana bandeko na biso nyonso wana mabota nyonso wana origine totangi na kombo ya nzambe natangi na Psaume 106 na bandi na 14 na esobe ya zelo balandaki babandi komeka nzambe bakomi kolanda baposa ya mitema na bango wana Psaume 106 na tangi na 14 batu bazaka pe na baposa mitema na bango batu oyo po ozokenda kovanda na bango fo yebaka pe makanisi ya baninga na nga makanisi ya fami na nga balingi nini jalousie ezali me mutu akoyebisa otya lokolo eza nzambe toza na posa kaka bokoma na nzambe azala lokola moninga na bino ya kolakisa bino ata bolamu banzela ni bokoko tambola bandeko na nga bashwa mosusu tosala sa nzambe miso ebimi biso mpe mutu mpe ayatongi yo abeti so na ndenge ya pamoneli yo mais parce que nasalaki shwa wana selon makanisi na ngai nayebaki na kolonga selon mayele na ngai mais nzoka nakoki kosekonte sagesse na ngai te makanisi na ngai te beauté na ngai te élégance na ngai te apparence na ngai te mais nasekonte na nzambe bible ezoloba baoyo batalelaka nzambe bazalaka desi te confondi te mais bato batalelaka bakonzi bible pekisa biso po mukolo mukonzi wana kokufa na bakokunda ye na mayele na ye na makanisi na ye nyonso bible ezoloba mutu akotalelaka mutu alakelama mabe pourkui nzambe akenda koloba makambo wana nyonso parceke motema mutu yango tozoloba mutu aza mpe na bamakanisi na ye eske yo oza na makanisi moko na bandeko na yo lelo tokodekuvri makambo ebele na kati awa mpe nzambe apesi bangolo biloko oyo esengeli kasi bango bamoni yango mokie soki nzambe azopesa biso bato biloko biso toomona yango mokie combien til yo kopesa famille na yo to bakamaradi to baninga na yo biloko parce que tozalaka vérité so toteya bino mpe tolobaka vérité tosalisaka famille tosalisaka baninga tosalisaka bandeko entre nous na kati ya société c'est ça le problème yango wana teke bato balobaka oh mama linga kabola famille te biso tozotuna nde famille nini est-ce que famille ya bandeko ya Joseph famille na bino bayebi nzambe to babwakela bato maladi famille oyo babundisaka yo wana yo ozokesana makambo par sentiment biso mpe towana posa tobatela lelo bandeko na biso corps de Christ biso mpe tokoma obatela entre nous-mêmes parce que nzambe azoloba bandeko na bino bazaba oyo bozoyoka na bango liloba nzambe bozotia yango na misala bango nde famille na biso siko soki biso lelo oyo tokomi koprotege bandeko na biso te basere na biso te tokoki koprotege bango te alors banani oyo bango mpe bakosunga biso lobi parce que même atandenga mama Rebeka naza kote ya boye corps de Christ eza kolanda alors bato nyonso bazolanda balobi ke mama Rebeka za mwana nzambe yango totalaka ye siko mama Rebeka pe atika bino bokende na place oyo ke eza lié wana eza ya nzambe te parce que nzambe moko bazoyebisa ye ke papa na yo mama na yo na bandeko na yo balibanda mama na yo na bandeko na yo balibanda ye atuni bango mama na bango mama na nga nde nani bandeko na nga nde banani siko nzambe nde mutu abandi makambo division na mokili
point d'interrogation, bozana connaissance élevée. So muninga memela bino sango, boluka boyeba ke nini oya sosoli na kati ya makambo, nini oya kutami nango comme ku oya zonga fongolela biso misuke, tango nyonso tozolinga tozonga asima, ezalaka volonté parfaite ya Nzambe, pe tozana Nzambe to tozozonga asima, pona kosala likambo pe na libota na kati ya famille, totangi mokanda na Nzambe. Tozaka na kati ya Bible. Na ye na bino na uti kotangela bino Psaume 116, bofongola Bible lisusu tokenda nga na bino na Genèse, totanga Genèse 24. Toza na kati ya Genèse 24. 24 natangi na 5. Na 5 yoka makambo bino nyonso boyebi histoire ya Abraham na Eliezer mosali na ye, boyebi histoire o malamu. Mosali natangi na 5 boyebi yango malamu. Mosali atuni nasala nini soki mwasi yango aboyi koya awa nzela moko na ngai, nazongisa mwana na yo lisusu na mboka oyo yo outaki. Awa Abraham azosolola na mosali na ye Eliezer, azoyebisa ya kende kolukela mwana na ye Isaac po akoli ajekoki akende kozula mwasi na mboka. Me mwasi yango akende kozula na mboka nga na utaki. Me Eliezer alobi na ye soki sikoyo mwasi yango aboyi koya nzela moko na ngai, nazwa mwana na yo nazongisa ye na mboka o bino boutaki. Yoka mutuna sikoyo, yoka sikoyo Abraham azongisi te kozongisa mwana na ngai kuna ata moke te. Ozoyoka ntango mutu azoba ata moke te. Soki ye alingi koya nzela moko te na yo, seleka oyo okokata epai na ngai ekozala na tina te. Eloko moko kaka komeka ata moke te kozongisa mwana na ngai kuna na mboka oyo Abraham akutaki. Wana na ebandeli na 24, donc na Genèse 24, 5 otangi 6 otangi 8 otangi 9. Mais Nzambe Abraham azoloba pozwila mwana nga mwasi zonga na mboka na ngai. Mais pona kozwa mwana na ngai ozongisa su na mboka biso toutaki komeka ngo ata moke te. Oyebi pourquoi Abraham aobeta sete? Parce que sorti à Abraham, c'est sorti par Dieu lui-même. Nzambe monda bimisaki ye na mboka. Mais yo mutu oya mai na makila ozwa mwana ngo zongise na mboka na nga place onga Nzambe bimisaki nga kotikala kosala mokolo moko te. Mais kende kozula no mwasi na nga mwana na nga mwasi kuna. Mais kozongisa mwana ngeza ko ozongisi Abraham na mboka. Po mwana za yo moko. Donc mwana nanga ko zongisi na mboka oyo anate po mboka oyo Nzamba bimisaki biso. Nzamba lobaki nanga so landi azo expliquer ke mboka oyo akopesa ngo na bana nanga na bakoko nanga na libota nanga mabelo alakaki nga. Me ko zongisela nga mwana na mboka wana te. Donc ata na zate yo ko zongisa mwana ngai te. So mwasi aboy ko ya seke teleko yo kati eza pamba. Me azalaki sirke mwasi akoya. Me mwana nanga kukozongisa na mboka anate. Bato ebele babimi na mboka, mais bazoyeba te kozonga na bango, faut que ça soit la volonté de Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas makanisi na yo, ce n'est pas ba pensée na yo. Olingo zonga na mboka, associé Saint-Esprit, lobana lina sa makam na mboka nanga, associé Saint-Esprit. Saint-Esprit otambusa yo. Cet esprit au diriger yo. Cet esprit moko yebi ndenge ni omema o guider bapa na yo. Mais cet esprit ko sa so makampe famille ebité ozongi na. Cet esprit ba ko lo bate benga ta kingani aya bokuta anayi na lingo kuta na kingani. Molimo na Nzambe azaka molimo te obatu bakanisa ka molimo na Nzambe yakaka avanda kati na biso yene. Ba benga molimo musungi. Les consolateurs, yazaka lisali sinabiso. Sa yeto ko sala eloko te. Siko sa molimo boko sala eloko te me kozonga ko sala makambo nyonso biso to sala. Sa molimo nde to ko sala. Yango moni ke to simbi mitu. Yango moni ke to komi ko lela. Yango moni to sala banzela to suki na nzela. Parce que to li ko s'associer Saint-Esprit te. To yebi rôle à Saint-Esprit te. Musungi associer projet. Tala molimo yo mona nyonso.
tala yo yebi makanisa esprit na nga moko oyo azwi me yo yebi malamu na mabe ngai na yebi te yo ndo ya posalisa ngai me tala likambo nga nazwi na kani na sala tala ndenge nalingi nakende na projet boye natonga boye nasala likambo na nga boye molimo na nzambe yo conseiller nga nini toi qui est le meilleur enseignant nazozela yo lobela ngai banda nayebisaki yo projet na ngai papa ti sikoyo nanu nazwi eyano te me fu nasala likambo me nazolinga nasala yango selon yo pesa nga modele selon yo guide nga selon yo tiela nga mpe bato na nzela bato nini nga mpe nakosala na bango likambo oyo bato nini oyo yango moni biso tokutani na bato motikele tokutana na bango te okutana na camarade moko nzoka ya jane ya jean butu okutana na camarade moko nzoka ya aza na embisi okutana na camarade moko nzoka bayeka bakweyisa yo bayeka baemilie yo baye te basimba moninga na nga moïse kutu moïse oyo nzambe abengi me moïse atelemi maboko likolo azopesa victoire na peuple israel me moïse maboko elembi jetro na iri mobali ya miriam baye basimbi ye po prophète wana azalaki mobali ya miriam prophète wana mpe aye asimbi ye iri koto bo asimbi ye na nani oyo na yokaka mpe jetro na aron basimbi moïse maboko ezwi su makasi israel ezwi su victoire bino ata okuti moninga na problème aza nde na makambo oyo pardon mbati nga kasi deja bonga mama ye po tovanda nzoka aza mpe aoleka mpe na badésert aoleka na bacalvaire nzoka yo oyebi te na kati ya désert nde bakumisaka nzambe na kati ya désert nde balobelaka nzambe na kati ya désert nde bateyaka nzambe yo yoka moïse aoyebisa mokonzi monene ya egypte ke tika biso tokende na désert mpo tokelia soso toke kolia banyama toke esalaka bafete alobi tika biso tokende kokumisa nzambe na biso na désert nzoka bakumisaka mpe nzambe na désert baluwaka nzambe na désert basalelaka nzambe na désert mutu mosusu aye kokuta na mai ya miso bosalela nzambe akomi olelaka no oza milelo nga akanisi ekutu bonga no mpo oyo okanisi ndenge osalela nzambe wana aza moto akokoka nyonso akoka te na kati ya désert moto akumisaka nzambe moïse ateya nzambe na désert moïse atalisa puissance ya nzambe ya bosantu na désert naza kuna te bino bato bointerpretaka bamal de choses bolukaka alobi nini nga na comprendre te yo te lobi na bandela onano molimo mama rebeka oloba nini tozongaka Congo to tozongaka te mboka na biso ti fu totonga na bamboka bapaya te fu tosala bolamu na mboka na biso moko me ye azoloba lokola tosala bolamu na mboka na biso te tofandaka a tokokufela awa non nga so nakomi na wana 60 funa fana na mboka na nga eza la volonté parfaite de Dieu parce que nzambe azolinga te tolobaka nga na osala boye lobi mais soki nzambe alingi lobi nasala boye na kosala boye c'est ça le problème ya mama Rebeka c'est ça pe problème qui était on a okena famille na nga te fu tosunga libota na biso Joseph akanisaki bapara na ye Joseph akanisaki baboti na ye mais fu toyebaki oyo tozosala ezalela biso mabe te ezalela biso malamu natangi mukanda na nzambe mama Rebeka natangi mukanda na nzambe natangi mukanda na nzambe na Jérémie botanga Jérémie tosote moko na opesa bino botanga me nalingi natanga Jérémie Jérémie natangi na mukanda Jérémie eza 20 natangi na Jérémie 20 natangi kaka 10 ya pamba nazali koyoka bato mingi bazali kotonga ngai nazoyoka bato mingi baza kotonga ngai bofunda ye biso pe tokofunda ye bapesi ngai kombo somo bipai nyonso baninga na ngai nyonso alobi baninga na ngai nyonso bazali kozela na kweya bazali koloba ata ndele akokweya bongo tokolonga ye tokozongisela ye mabe oyo amemelaki biso. Ça veut dire awa Jérémie atei makambo mosusu ba comprendre ye nde mosusu
Mais selon biso na yo toyebi que Jérémie c'est un prophète de Dieu. Oyo nzambe moko atie loboko na ye na munoko, atie parole na ye na munoko ya Jérémie. Apona Jérémie te po amoni na apparence ndenge mosali ya nzambe amonaki bana Zéché oyo tozobenga Samuel na apparence. Nzambe abi te ye te kotala ye boye te, ngai atalaka motema. Mais bato oyo biso toyebi source ya Jérémie bapona ye wuta libumu ya mama na ye. Mais mosala nzambe malobo batie na munoko na alobi yango baninga na ye bakomprendre ye mabe. Bakomosaleli ba projet pe batie motema balobi akokwea. Tozozele pa kwea mais akokwea kaka. Tango akokwea tozongiseli mabe na ye pendant que Jérémie asali mabe te. Boni ya bato bazela biso ata kenda kozonga kaka awa. Awa eza maison mère. Awa nde sika bimela. Awa nde biso tozelaka ye akoyaka awa. Ozomona. Na vanda na ndeko moko boye ya membre ya famille na biso azoyebisanga Rebeka nga na sombela o mabele. Na sombela o mabele mukoloko ya awa na Afrique. Na olakso mabele na sombela yo. Nga na yeba ete asomba mabele. Mabele wana eza lupango te. Mais mabele ni ya banda obetela nga lisolo. Sanzambe, okay, yozo kanisa basombela nga lupango. Sanzambe, okay kokufa. Bakundi yo, ayebiso yo pe place atie yo. Mabele na yebisaki yo, yango na sombela ki yo. Kwa mozaki zobo ya yeba ite, oyaki ka ngulu. Yaya, lokola to yebi nzambe, to sasusi nzambe na makambu nyonso. Na makanisi na biso, na maloba nyonso tokosala, na makambu nyonso tokolinga tosala, to lukaka nzambe yokelanga makota likamu na ngata na nini na kanisa boye ta na salibu nzambe yedenga ikolo na lingi na zonga mboka na ngai kolo na lingi na kende kotonga na mboka na ngai na okutaka na bandeko na ngai na okutaka na famille na ngai po bango nde bazaka na mboka wana kolo tala bisika na zokende yo yebi nde bangunia na ngai bonde ni nzambe azoba na otindela bino bangunia na bino na otindela bino bangunia na bino balinga baboma bino na otindela bino boy bonde ni nzambe atindela biso bangunia na biso bangunia ngo bazaka wapi. Pona ni nzamba zo babinemi na biso bazala bato ya propre maison na biso moko maison ngo maison nini. Soki nzamba zo babandeko banguna biso baza bandeko na biso moko yango nzamba lobi na eko kabola mwana na mama na ye baneni o mwana mobali na papa na ye papa nini o kola zo lobela mama nini pe o nzamba lobela na Bible futo lukana to yeba. Est-ce que bandeko na biso mo bakoza mabe po na biso bo bandeko Joseph o bazondi mabazo elamba ndeko na ba tiango makila elambo yo lata robe blanche bandeko no batia nini bapakola ngo makila bato baboma batiango na nzoto babimiso nde mobomi criminel je sois zote maliboso akolona bilamba salite bandeko na ye moko soki ba Joseph yaki bandeko na bango moko siko bandeko na nga est-ce que yanga pe bandeko bakoyokela nga dikunia yanga ba fo luka siko oyeba makamwa siko so oyebi makamwa na molimo musantu siko molimo musantu oyebisa ndenge nini kotambola ndenge nini oyeba kozala na ye ondeko na nga moko bo oyebisa nga lobaka Rebeka nga soza mwana mungunia na oyeba ndenge ovaa na yo so poza mwana nzambe na oyeba ndenge ovaa na yo mais di mwe nazala ignorante na yebi ke oyo asa mwana mungunia oyo asa mwana na nzambe. Point d'interrogation. Kobima ezaka Bible ya Exode. Kobima ezaka Bible ya Exode. Na sui 4 na otanga ka 19. Na otanga 19 à 20. Kaka na mboka Madiane. Yawe alobi boye na Moïse. Zonga na Egypte. Pamba te bato nyonso oyo balingaki koboma yo basi bakufi. Nzamba oyebisa Moïse. Moïse zonga na Egypte. Po bato oyo balingaki baboma yo baza lisusu te. Na yebite Moïse na 20 akamati mwasi na ye na bana. Amatisi bango na punda pe bakei na Egypte. Asimbi pe nzete oyo nzambe
alobaki na ye azwa yango. Ozozonga, nzambe apesa yo nini? Ozozonga, est-ce que eza na permission ya nzambe? Point d'interrogation. Est-ce que yo olota ndoto mabe te? Est-ce que yo ozona no kumo te ke nalingaki na kufa? Mais ndenge ozozonga wana, nzambe ayebiso de bato balinga baboma wana, bango nyonso bakufa deja. To baza isu na makasi te na sisi makasi na baba osalo elo te ponga na pesi yo eloko okokangola yo kobikisa yo. Non. Est-ce que yo tambolaka na yo kaka bitambula tambola na mokili yo? Tala to banda ko négliger vie spirituelle, mais njoka en réalité à l'homme c'est l'esprit. Yaya soba bomi molimo na yo okufi. Nazalaka na ndeko na nga moko aza membre ya famille na nga, tant tozaki na Angola wana eza témoignage na nga. Ya zalaki na implique ngai par rapport na Angola nde tozaki koluka bambongo na Angola. Ya lekaki nga mwana quelque chose. Ya lobi boye avaya zonga a voyager poto donc nga na projet ya koya poto. Yepe na projet ya koya poto. Biso mbale bata famille moko na bité so bozolanda. Ya lobi boye. Donc avaya bima kende ba poto fois zonga parce que atika bana na ye tangu mulai akoki te komona bana na ye te pendant tangu mulai pe abimisu na mboko toza ake susu poto ake awumela yebi bambula kozonga tamona bana ye quand même boy na misu na téléphone te. Mais ngai natali sima te nga na pumbuki ka ndenza balobe na nga na kolongolo awa na kei. Bozo comprendre na kei. Ye asali retour au pays, nga na sali retour te nga na kembala moko. Na révélation nga na zoa kolola, na za kolota to bazolanda biso mbangu. To baolanda biso mbangu babeti biso masasi. To babeti biso masasi nga na kimi mupandi ezwi nga te me ezwi akwe. To nga zolinga zonga kongo na bitala révélation na Julio yango. Ndeko na ebisi te ko zonga kongo te bobo longoza motema mabe olingi te nga na mona bana nga po yo za na bana yo awa. Ndeko na biso asimbi nzela ake Afrique. Donc ndeko na biso ake Afrique, erreur asalaki lokolo bimata libanda lukata flat, lukata hotel ovanda, obenga ta bana yo mona bana yo vanda opase ba séjour na bana ozongisa bango. Ye azongi na ba première maison oyo ka ba première maison azongi kuna azupe chambre abandi ko vanda kuna asali ba séjour na même quartier oyo yatika ba ninga ba bungate na même quartier ezate ke mutu tabunga na tana ya mais nazote par rapport à jalousie eza développer na mitema na biso ya bato nde na même famille wana. Ba pendant que yo zala ba mama leki na ba mama kulutu na ba mama tata mwasi mwana inteli nde azongi evanda awo yo ebi peso to zongi to luka to lia bien ko lesa pe famille bien mama na ko na ba avantage ba no ba ko za avantage ke bana misusu sa ko yeba ndeko wana pa sali ba séjour na malamu ba ndeko nanga azongi na Angola. Donc ya zongi na Angola projet zalaki ayamboka o biso tozali place o biso nga naza mais to akolo ba pe na ki France tout comme akolo ba pe na ki Belgique to Londres mboka ka Europe ti lelo ndeko nanga atikala isuko bimate e komaki ke mkomusu pa benga birebe kati ndelanga mbongo na zoluka na kangisa na zwa ndako zomona ayeko kuya ayeko mona pasi lelo atikala na pasi vi oyo azaka na yango na Angola ya koleka même 10 fois ki yende butukutu na kokende na banda obeta pe support mama mikolo na na mbongo te sali kene mama ko longisa nga nano nga mona zo mbongo nga na bima nango nano mais ya ndo sala nyonso no mona pa pesio 900 na ko banda pe wenze na ngai osomona so na ko e renforcer ngai mais ye muto abanda ko yedinga bongo ye pa benginga mukolo mususu pe na sungaye poza na ngote mais est-ce que ça pour atelema mais muto akoka su côté les malisouté avant de par terre donc il famille et qu'on vend sous par terre awa Moïse nzamba zolo bana yeke zonga l'Égypte ce n'est pas Moïse qui yemoko kalinga ki azonga mais nzambe azonga c'est na Égypte lelo Égypte eza famille lelo Égypte eza li donc ancien vie to benga kango pe masumu mais tongo nzamba zo ebisa mosali o fo bala mwasi ya ndumba et ça peut kaka Égypte. Donc, nyonso wana sala likambo nde c'est le plan nzambe. Bande konanga, c'est la volonté ya nzambe. Zonga mboka, c'est le plan nzambe. C'est la volonté ya nzambe. Tala retour musu tozo kana ba TV, mwana poto ayaki kaka makamalo pangu ne akufi.
mwana lopoto asombi lopangu bandeko na ye balingi batika na lopangu babomi ye bato ebele bazwi baku na nzela mapango basombi na Afrique bato ebele bakoti mabele batiki bana na bango na Europe na nzela ka ya babie oyo baokesa na Afrique. Alors faut s'associer Saint-Esprit oyo ayebi banzela biso tokoki kotambola oyo ayebi makanisi na biso oyo ayebi makambo nyonso biso tokoki kosala. Nzambe nde atambusa biso, nzambe nde agide bapa na biso. Sa nzambe tokosala eloko te. Bible elobi yango pamba te. Sa molimo mosantu bokosala eloko te. Bo asocie nzambe na makambo ozosala bandeko na nga. Kozonga mboka eza mabe te, me bo asocie nzambe na makambo oyo bino bozolinga bosala. Bible ezoloba boye na mukanda ya Jérémie, na mukanda ya Jérémie 22:10 ezoloba boye bato ya Yuda bolela te po na liwa ya mokonzi Yoshia. Botika kosalela ye matanga. Nzoka nde sikoyo bobele mokonzi yoya kazu pe akei pamba te akozonga lisusu te. Akomona lisusu mboka oyo abotamaki te. Yawe alobi boye pona yoyakazi. Botanga bien kuna mokonzi ya Yuda oyo azwaki ebonga ya tata na ye ya Yoshia ye wana akei akozonga lisusu te. Wana nzambe mutu azoloba akei akozonga lisusu te, akokufa na esika bamemi ye na bugumbu, akomona lisusu mboka oyo te. Akomona lisusu mboka oyo te. Nzambe azoloba mutu bolela pona mutu akufi te bosaleli matanga te, me bolele pona mutu entel ye ndenge akei boye akozonga lisusu te na mboka oyo ya botama. Akozonga lisusu te. Eza na bato musu lokola ba Abraham, natangeli bino yango tosilisi awa. Abraham abimi na mboka me akozongaka lisusu te na Mesopotamie. Azoyebisa mosali na ye Ezekiel ke yo kozongi nini oyo nini Ezer de Damas, yo kozonga lisusu te, kozongisa mwana ngai lisusu pe te na mboka wana. Donc mabele ya Madianite etali su biso te. Biso projet na biso ekomi mboka o terre promise okolalaki biso. Donc etu oboka o Abraham awuta ngana mwana nga tokozonga lisusu te. Eza na bato musu boyebi ke babima bakongo baya na bamboka o basala pe makambo su na mboka me ba bénéficier na yango te. Njoka ezalaki bakozonga lisusu te. Mama Rebecca, ngana zonga te ndeni nouveau Congo, oui. Ngana obeta lisolo ke tant tozosala makambo eza na bato nzambe abimisa na mboka baozonga lisusu te. Mais eza na bato nzambe azozongisa na mboka lokola ba Moïse retour au pays. Eza lokola bato lokola ba Joseph ou esengeli fu bazwa libota na bango parce que selon la prophétie yende Moïse ya famille, yende Joseph wa libota, yende Esther ya famille o nzamba tinda inano liboso akende parce que bitumba tango koya mais yo misalela na kati. Est-ce que nani ayebi nde nzamba sala makambo pe pla pe projet na ye? Mais pourquoi yo likobima na kazi ya nzambe na kaya nzambe place o nzamba tiela o kazi wana yo bima po anini okenda kosala makambo sa nzambe po anini? Siko tango ebebeli yo kozonga na kazi wana bande olela. Mais pourquoi avant yo bima na kazi o nzamba tiela yo wana? Pourquoi obondelaki nanu nzambe te, olelelaki molimo mosantu te, osubengaki ata lisungi na basala ya nzambe te, basunga na makambo yo ozosala soki eza pla volonté ya nzambe. Nzambe azala na yo parce que nzambe azoba na kobata ya bino na kokende na bino pe kozonga na bino. Mais nzambe azala gara au courant ya makambo yo ozosala ke ezala volonté parfaite ya nzambe. Na ye kokabula yo na famille te. Na pekisi yo te optonga flat en Afrique. Na lobinde tika sentiment, tika ba raisonnement, ba pensée humaine,
tambola selon esprit parce que en réalité à l'homme c'est l'esprit. Et ça na bat bazelaka yo kweya, et ça na bat bazelaka biso nde to sa musala nzambe boy to sala te. Et ça na bat batielaka biso mitambo to kufa. Batu wana yo yebi bango te nzambe ayebi bango. Nzambe ndako biso awa kutia lokolo te, awa kusala te, akusala. Nde omoni kufa bandeko na biso ebele. Nga na perda pe ndeko moko na Afriki, so pa azalaki na poto alingaki akufa te. Osomona. Alors balie mosusu ezalaka balie ya protection e. Tala nzambe azopesa bato lokola mboka terre promise, mais azopesa bango pays moko bona kati wa sotangi Bible bien, eza lokola so mutu abomi mutu na kote, na place bandeko ya mutu wana balingi baboma ye, soka kimeli na mboka wana bazongisa ye nanu te, juge ya mboka wana bazwa ye nanu basambise balandela nanu likambo wana, mboka wana ezali sotangi na Bible. Nani a établir justice na mokili nzambe? Nani atie makambo nyonso na mokili za nzambe? Me yo ozosala makambo sa nzambe, ozokende nzela sa nzambe. Bandeko na ngai, mawa. Et soko otuni nga sango ya mawa. Na obetelo motema na nga so bationgo na balance ya mawa. En tout cas, mutu na yebi te aso pe bato mosusu bakolonga nga na mawa. Me nzoka mawa na nga, ezalaki mawa na normalite. Osomona. Mawetonda ba sentiment po memanga na erreur. Mawetonda na ba mabe po esalisanga makambo ya mabe. Lelo na simba mutu po na mawa ya batu. Ozoyoka na landisa bino na témoignage na na vana ndako ya mama moko ya mawa kako yokele mawa boy. Lola kutu mutu ko yokela ba vevi mawa. Menga na yokela mama na vevi mawa. Nzambo asungaka ba vevi, mais lo les jours ya ba ange bazo otuna nga na kati ndako ya mama wana. Yo na ndako zo sala nini? Pa mama obetela kai masolo na yo yebi mama oyo. Mais aza mama vevi. Mais un jour maman na fongoli munoko lobi ngandi mutu na boma mobali nanga. Est-ce que maman aza vevi selon plan nzambe, volonté ya nzambe, mobali na kufaki na accident, to makila mobali na ye eza na maboko ya mama oye moko, menga na yokela ki mawataki vevi. Menjoka vevi na ye, makila mutu ya mutu eza likolo mutu na ye. Est-ce que sans nzambe tokolonga? Point d'interrogation. Est-ce que sans nzambe tokesama comme na Afrique tokolonga? Point d'interrogation. Est-ce que sans nzambe tovanda tokopénétrer nouveau Congo? Point d'interrogation. Mais oh maman Rebecca linga yebisa bino na suka, boye baka rôle à Saint-Esprit. Bosala kama kamna Saint-Esprit, bosala kama kamna nzambe. To linga bandeko na biso kati na bonzambe, soko linga kandeko na bonzambe nyoso otika ndeko na pasite. Olimbisa ndeko na yo, ata sala yo mabe, parce que yo yebi nzambe, yo nde mutu kolakisa bango nzambe, mais ezala selon volonté parfaite nzambe. Po yo poko ya na mabe te, lobo koma na ba poison te, santé beba te, lelo soko kubuki pozonga bien, eza pasi mingi. Na lisungi ya makila na nzambe, tozonga malamu. Tika nzamba busanto, yango nga na ningaki na yebisa bino. Na bondeli, na tika bino na maboko ya nzambe ya busanto ya Israël. Yawe nzamba bosantu mokili ya likolo pe na se, na yaki kokabola libota te, na yaki kosangisa kocha division te, mais na yaki kocha place ya molimo mosantu na kati na bango. Baye role ya molimo mosantu aza kati na bango, asa musungi na bango. Lelo soki biso Seigneur tolelaka, soki biso pe tozo tambola misusu lelo mokili koko seka biso. Baye biso te bakoloba mabe po na biso pe papa, baye biso te bakoseka citation na zana ngo lelo, eza cause ya sentiment. Eza cause ya kusala makambo sa yo nzambe. Lelo na vivre makambo pe na kutana na ba conséquences. Na olinga pe te bandeko na nga bakoya na erreur wana. Na kolinga te bandeko na nga batambola na libungi wana. Yango kolo na nzela na yango kolo na bongisa ki ba verset ba chapitre nyonso pona kaka koya koyebisa bango na obetela bango lisula vi na nga Rebecca. Est-ce que ko convaincre bango mieux que la parole? Parce que la parole de Dieu ezali yo moko. Liloba nde kangolaka. Bible solo batango pasi yaki na mokili nzamba atindaki liloba. Atindaki nanu mapa te, atindaki liloba. Liloba nde lataki njoto tozobenga bilei kola pesi yango na ba disciple na ye na Matthieu. Na Matthieu 26, na chapitre 26, tu na 8, nzambe ndazo pe azokoma bilei po na biso. Me yende moko aza liloba, me lilobe lati njoto. Njoto wana nde bilei obiso lelo tolie tozwi bomoi. Bible solo boboto tobiki na
pota oyo ozokaki. Tika makila pota na yo efinika peuple na yo ebomba bango protège bango. Na sima video bazwa boyebi bayeba kosala makambo asosiaka yo bakotisaka yo na makambo nyonso pe batika place na molimo mosantu agir puissamment na bavi na bango mpo molimo azoninga asalisa bango me baposa na biso pe badésir na biso pe bavolonté na biso eza koetufe oyo eza ya molimo mosantu. Atiki liboto na maboko na yo koloba oyo basosoli bien te yo sosolisa bango mpo oyo oyebi makanisi na ngai na kombo na yo Nzambe bosantu tobonde bongo tolobi amen. Tika Nzambe apambola bino. Bye.